Bonjour, bonsoir, balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci Naba Onyo so bazolanda des shows d'Enar TV. Ceux qui pour l'andiga les lomba liboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV. Otalakaba émission Nabiso, c'est très important. Vraiment na minute oyo toye pena na sango ya mabe makasi toki ko benga ngo sango ya mabe. Pourquoi? Parce que kaka ndengo moni na che photo ya ndeko na biso Chiko. Chiko oyo toye bien na kombo ya pululu na monde ya comédie. C'est-à-dire, Pululu azali susu na bisote, Pululu akufi, et sali vraiment émotion makasi atanga moko ndenge na zawa tango na moni batindelinga ba image ya bande konde bazole la pana bango na lupangu ke Chiko akufi, et salinga pasi mingi penza na ebite lo ni na okikoloba na bino, mais comme information Pululu abelaki, Pululu akufi. Bon, du fait que Akufi est récent, tu vraiment profondeur te akoye ba il souffrait de quoi, ezalaki nini na nini. Wana tozana plus penzana ba détail te, yango moni moye to pesa pe ba détail plus belé ezate na makambo oyo nanu penda to saisir na ndenge ya bien te. C'est-à-dire, le plus important, ezalaki akoya ko laksa yo ke Pululu azali susu na biso te ndeko Pululu akufi, ndeko Chiko akufi, esali pasi mingi na motema na regrette mingi. Un jeune lokola Pululu ake tala kaka ndenge ozomona ba photo na ye wana. Un jeune lokola nga na yo yaya tokeba mukoleko ya oyebi te, tosambela nzambe yaya, tobondelaka nzambe, tozala toujours pene ya nkolo. Ndeko nanga mukoleko ya na bandeli koloba oyebi te. Nani andima ke Pululu akokufa na âge ya aza nango. Pululu akati carrière na ye avant, Pululu akati carrière na ye mubesu. Pululu akufi ok ba oba banda théâtre kala ti lelo bazo vivre. Mais pourquoi ezui kaka Pululu yaya mokano nzambe? Oyo nkolo a décidaka nde yango esalamaka. Yaya ata balobi baloka yo, mais soki nkolo apesi accord te yo kufa ata mapateki tie zipi mabele yo kozala en vie. C'est-à-dire na nyonso to kumisa aka nzambe na circonstance nyonso kaka ndenge Bible elobi na pasi to bisengo to kumisa ye. Mais le plus important eza nini? Kenga tu yebisa bino ke Chiko akufi, Pululu akufi. Vraiment Kinshasa eza ya koningana, Kinshasa eza na matanga, pas seulement Kinshasa mais la RDC, pas seulement la RDC mais partout où ba Congolais bazali, ba Congolais ba na regret. Toza penda na tâche na mutema ya ko regretter komona Pululu na âge aza nango. Pululu akufi kasi liwa eponi agité ya bébé kuta bota milelo asali lisumu ta akufi bongo ngana yo. C'est-à-dire toyeba ko sambela surtout to komi na fin d'année kaka ndenge tozoloba fin d'année makambo ebele yaya. Bondela nzambe avant bimana ndako, bondela nzambe ko uta musala, bondela nzambe ko kende musala, c'est très important. Côté ko zuela yo okoyeba te. Et sali pasi yaya na yakina ko informer bino ndenge ozomona wana Pululu azali susute. Pululu akufi, tozoze ya basuite bien, soke ye, toko tinde la bino, toko tche la bino en fait na chaîne, bota la ndeni problème ezo le kakuna. Donc toza la brancher, et sali mawa, et sali pasi, partager image, bande comme suspect bazwa information, et que ça la bien, ba o baye ba kite baye ba, et zala ki ya bino humble serviteur, l'homme de bonne foi, zala brancher, merci.